Mbote Ndeko Balanzi lelo dimanche le 31 octobre 2021 tozwami bongo awa na nkamba eluselimi ya sika ya solo tata Nzambe abateli biso poso mobimba esengeli tozongisa matondi nde na yango biso nyonso tomati bongo na ngomba isantu awa na tempelo pona koyoka mai papa Simoki mangu kiangani mokonja bule pe mokonja lingomba oyo abongisi pona bana na ye ya mokili mobimba na yango tolanda. Opomana kowela na bituma koyina na omokili Kimbangu mokili mobimba mopesa meli na yo tata Yakambangu tata osunga biso Kanisa na nupasi yo mona kiyo mokili yo tata Izana kipona biso bato tozuwa kimya Kanisa na nupasi yo mona kiyo mokilyo yo tata Izana kipona biso bato tozuwa kimya Mokili ye mokili Kopoma na kowela na bitumba koyina na omokili Kimbangu mokili mobimba mopesa meli na yo tata Yakambangu tata osunga biso Seno mansari kita kepada mereka depan pasang pulau berapa puluh pada sini. Tusamba. Ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa sedetu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu, tukawa kwa yelemvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe, tata mulimo santo, tolanda ki matei na biso tata sel mutate ya kibiso abandela ki na banzembo ba Yuda ake na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika tolali tata Nzambe nkolo tata molimo santo oyo tolobaka biso tozali bana mapamboli tata Nzambe alingi biso mingi tango nyonso bazalaka na biso tango nyonso batikaka biso te na nzela na bango nde lobiko ezali yango tango nyonso tomipesi kosalela tata Nzambe tolati nzoto mipepe ya ndenge na ndenge yelaka biso makambo ya ndenge na ndenge yelaka biso kasi oyo atiaka elikya na Nzambe na ye Nzambe na ye akotika ye te mutu soki akufi esalaka biso mpasi mpona nini akufi biso nyonso tozali bapaya na mokili tozongaka epai ya tata na biso na mokili tovandaka ntango moke me fo obongisa nzela na yo ntango ozali bomoi po ntango okufa Nzambe nde akoyamba yo yango nkolo Yesu alobi ete nga nakei kobongisela bino esika epai ya tata bisika bizali ebele me soki obe biso ya mokili okei nani akoyamba yo yo olingi koyoka likambo ya tata Nzambe te olingi pe kolanda nkolo Yesu te
olingi pe kolanda tata Simon Kimbangu te, et surtout parce que ya moto mwindo mais oyo ebombami mpo na ye toyebi yango te. Yango biso tomipesi kosalela bango misato, tata mwana pe tata molimo santo. Pourtant basalaki biso bato bazalaki bango misato, tata mwana pe molimo santo. Tata Nzambe abongisi nzoto, kolo Yesu ati makila na mai, tata molimo santo ati molimo. Mais olingi ko sentir bango te, olingi ko mona bango te, ko finga ko tchola makambo ebele. Toyebaka ipa tozokende likambo ekozala. Ah, nazokende na poto, ah, nazokokende na poto. Oui, d'accord. Bakopesa visa. Ok, okoti na poto. Ah, liwezo ya visa nini bakopesa? Eloko nini okende nango kuna kolakisa? Yoza na eloko te, tango okei osaleli Nzambe te, ah, mutelangano. Koma mokili mobimba ya yo na yo kaka place kokotala ezali te, place pe kokende ezali te. Biso tozali bana ya tata Nzambe oyo esalaki bato ntango wana nkolo Yesu azalaki na mokili. Ntango alobi azali mwana ya tata Nzambe, amemi ngambo yango ebayaki koboma ye. Tozali bato ya Nzambe na bana ya Nzambe. Zala no mwana place na yo komonana po tolandi Christ. Lelo yo tata molimo santo ayaki kati na biso, tobengi tata Simon Kimbangu. 1915 azalaki baptisé na Gombero Tete. Na nzela na retour na ye, ba ange tondi na ye sengo, ebongo akati lindalala sako yango na nzela. Po soki totali kolo Yesu tango akotaka na Yerusalemi, amataki lokola mpunda, bango nyonso mandalala mpona kokota na Yerusalemi. Oyo ya tata Simon Kimbangu nayokaka nzembo moko Ajax bayembaka. Soki bakoyeba bango lisusu bakoki koyembela biso yango. Yaza auti Gombero Tete azoya na nzela, nzembo moko yeyemba maka toyoka ngo na Ajax. Zaku tunayebi na ntango wana te. Tolanda nzembo isi wana tango na botami nante 1915. Yeah.
Merci à Jacques. Merci Faki. Et côté les bisons. Nzela. Aïe, fête, Newana. Ndenge to lobikaka. Kolo istanga kota na Yerusalem. Na mandala na maboko. Na likolo mpunda. Kolonga ya mwana Nzambe. Yepe tata kimbangu. Yadi ndala na naina maboko. Akomi na nkamba. Aloni yangu. Esika aza kopesa na mapambo na 21. Tindala la ekomi nzete mbila. Biso tokutaka yango. Na nzete mbila ye komona na musuke nzete. Elingi yango eye ekola
indalala nzetambila esila musuke ezali wana talaka kama kanisa eza na kati na Bible na musuke eske oyo eloni nzambe nani akopikola yango kofinga mezali kochola mezali maloba mabe ezali me boyebi makanisi ya tata nzambe te otangi na yo kozala maplome ya ndenge na ndenge me na likambo ya tata nzambe oyebi eloko te ye moko kaka nzambe ayebi nini ezali nini ekozala oyo elekaki lobi toyebi me oyo eza koya lobi mukolo leli na poko tokolala tokolamuka toyebi te oyo tokokutana nango tia elikia na nzambe na yo po tosoki koloba boye makambo mingi eza koleka oyo 4e génération nzete wana soki obimbo tali yango eza nango wana 1915 nzete ambila ekomi musuke mena yazali wana musuke eza na Bible nga nayebi nanga te makambo nini eza na Bible tobengi papa umba na papa katembo toyeba ntina likambo ya musuke kasa nango esalaka nini su tokomi na periode wana nini kozala nga nayebi te batata boya nano benzembo tolandi yango faki atei mokili mobimba Ajax mpe atei mokili mobimba malgré eza na kikongo me olinga oyeba nini eza na kati yango tolobi ke biso tozali bana mapamboli likambo tozokolanda eza ya tata nzambe likambo tozosala eza ya tata nzambe eza na mokolo kotika mokili oyo kuna kokende pa ya nani okutana na ye wiba mosusu balobaka tata akufa kenda kuna mama akufa kenda kuna ye te mama te tata te bakoyamba biso o bayambaka biso baza bato mosusu yo ntango oza na mokili tikala kobongisa papa pasteur tangela biso makambo yango eza na mosuke wana batata na bamama tokotanga bisika mibale oyo papa apesi biso ezali kolobela nzete ya musuke to nzete ya figue tokotanga lisusu esika ya mibale ezali koloba kokota ya nkolo Yesu na Yerusalemi na oyo ya liboso nzete ya musuke to nzete ya figue tokotanga yango na mokanda ya Luka chapitre 21 tokobanda kotanga na verset 29 tokosilisa na verset 33. Luc chapitre 21 verset 29 à 33. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Mutu ya mukanda elobi ndakisa ya nzete ya figue. Nasima Yesu apesi bango ndakisa oyo alobi botala nzete ya figue pe banzete nyonso tango bomonaka makasa na yango ebandi kobima boyebaka ete eleko ya kobuka mbuma ekomi penepene. Bobele ndenge wana tango bokomona makambo yango boyeba ete Nzambe alingi kotia bokonzi na ye. Nalobi na bino ya solo batu ya tango oyo bakomona makambo nyonso wana na miso
likolo na se ekoleka, kasi maloba na ngai ekoleka ata moke te. Toleki na esika ya mibale, kokota ya nkolo Yesu na Yerusalemi. Ezali kaka na mukanda ya Luka, chapitre 19, kobanda kotanga na verset 28, tokosilisa na verset 40. Luc, chapitre 19, verset 28 à 40. Soki tomoni tokobanda kotanga na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Awa Yesu asilisi koloba bongo, aleki liboso na bango pona kokende na Yerusalemi. Tango akomi na mboka Betfage pe Betani, pene ya ngomba oyo babengaka ngomba ya baolive, atindi bayekoli mibale, alobi na bango, bokende na mboka wana etalani na biso. Tango bokokoma kuna, bokomona mwana mpunda bakangi na singa, nanu bamata yango te. Bofongola yango mpe bomema yango awa. Soki moto atuni bino, pona nini bozali kofongola yango, boloba na ye, mokonzi azali na posa na yango. Bayekoli wana bakei pe bamoni makambo nyonso ndenge Yesu alobelaki bango. Tango bazalaki kofongola mwana mpunda, bakolo na yango batuni bango, pona nini bozali kofongola mwana mpunda oyo? Bazongisi, mokonzi azali na posa na yango. Nasima, bamemi mwana mpunda epai ya Yesu, batie yango bilamba na bango, mpe bafandisi Yesu. Tango azalaki kokende, batu babandaki kotanda bilamba na bango na nzela. Awa akomi penepene na nzela oyo ekita na ngomba ya baolive, bayekoli ebele babandi kosepela pe kokumisa Nzambe na mingongo makasi, pona makamwisi nyonso oyo bamonaki. Bazalaki koloba, nkolo abenisa mokonzi oyo aye na kombo na ye. Boboto ezala na likolo, mpe lokumu ezala na Nzambe. Bafalisai mosusu pe bazalaki na kati na bato. Bongo balobi na Yesu, Motei, loba na bayekoli na yo bafanda nye. Yesu azongisi, na lobi na bino ata soki bango bafandi nye, mabanga ekoganga. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Tolandi mikanda mibale oyo papa pesi biso po ete totanga. Ya liboso oyo nde Luka chapitre 19 oyo suka toyoki, kobanda verset 28 ti 40. Ya mibale kaka pena Luka chapitre 21, tona Matthieu chapitre 24 32 à 41. Tokobanda na mukanda oyo suka tolandi histoire. Nkolo Yesu abongamaki pona kokende na Yerusalemi. Tango akomi penepene na mbuka moko, atindi bayekoli na ye mibale. Alobi ete bokende kuna bokomona mwana ya punda oyo kangami na singa. Bolungula singa bomema yango, soki batuni bino boloba na bango ete nkolo aza nango posa. Ese tango nini nkolo Yesu akende komona punda wana kuna na mbuka wana? Toyebete Nzambe ye mutu asala biso
yende ayebi ebandeli na biso mpe suka na biso esika mayele ya biso bato esukaka ya tata nzambe ebandi yango batata na bamama papa Fumwa Mbanza azalaki koloba na biso boye mingi soki ale ameli akoloba ete nzambe aza te papa azalaki koloba ete wana eza lokola mutu azali na mayele te nzambe azali wuta banda na ebandeli yende mutu akelaki mokili oyo na biso batu donc biso tozali kokanza peut-être biso nde toyebi mingi nzoka nde nzambe aza komona makanisi na biso papa Fumwa Mbanza ali koloba na biso ete makambo nyonso oyo bolobaka pembeni na yokaka yango meme ye moko papa mokonzi abule pa yebisaka biso ndenge wana ete bisika nyonso bato bazali kolobela makambo wana toza koyoka yango alors toyebi ete nzambe azali wuta na ebandeli alobi ete bomema mwana punda wana bamemaki mwana ya punda batandaki bilamba likolo ya punda nkolo yesu amataki likolo ya punda donc bandi kotambola donc bato na mandala na maboko batandi bilamba kaka ndenge tomonaka ete bapapa baza koya toza kotanda bilamba esalamaka pa ndenge wana ndenge papa Simon Kembango alobaki ete makambo nyonso bokoluka bokutala na mokanda nzambe esalamaka pa ndenge wana bato baza koganga ozana mwana ya Davidi ozana nkolo ya mapambolo ya ye bafalisai mitima ebebaka nde bayebisi nkolo yesu bafarisien yebisa bato batika koganga nkolo yesu alobi ete ata bato oyo balobi te mabanga kokumisanga batata na bamama nzambe awelaka pouvoir ya mutu te na 5 mois ntango akisedi bana jeteki esalamaka bato balobaki n'importe quoi diangenda pouvoir esili yango nde abumi bato po ete pouvoir emata papa Fumwa Longo alobi ete ngai diangenda eske nakoko welela kiti ya papa Nkulutu to kiti ya papa Fumwa Mbanza ngai naluka pouvoir epai ya nani alors toyebi ete nzambe aza na conquérant te alors ntango bagangi nkolo yesu alobi ndenge wana ete ata mabanga ekokumisanga yango place wana elingi eloba nini batata na bamama bakembangisi te totika négligence totika lulendo parce biso mingi tolobaka na bisika papa tie biso ete soki ngai nazali te mosala ekosalema te soki ngai te tata nzambe alingaka ndenge wana te akocontredire biso yango mabanga oyo alobelaki nde bapayen kala mingi te papa mokonzi abula alobaki na biso ete bana na ngai ya bilembo oyo baza na libanda baza komela masanga baza kosala n'importe quoi ntango ekoki po ete baya bino mingi bozali kati na lingomba bisika oyo bino bozali bankolo na yango babandi koya négligence ntango biso toza konéglige nkolo yesu alobaki yango ete kokende liboso ezali kokuma te bato ya liboso bakozala bato ya suka bakozala bato ya liboso donc totika négligence soki totiki négligence te tokosala croisement na bato oyo banoki mbangisi te bato ya libanda bato nyonso wana ya tata nzambe na chapitre ya liboso tutangaki nkolo yesu ayebisaki oyo ya komata na punda kaka ndenge papa mokonzi abule uti koloba soki olingi olobela likambo ya sika lobela likambo ya kala yango nde tolobi me ya sika le 4 juillet 1915 papa Simon Kembango akendaki na ngombe lutete na mama Mwilu nde bazwaka bateme mpe basalaki mariage na mokolo wana na retour ndenge papa mokonzi abula lobi donc vraiment sengo ezalaki makasi papa Simon Kembango abukaki lundalala bazalaki koyana lundalala wana nzembo eyembamaka tolandi nzembo oyo wana ezaleli nini oyo ebongi mpona oyo andimi donc batata na bamama kimondimi ezali likambo ya kosakana te yo ozali mondimi kasi ozali moto ya bitumba moto ya koswana moto ya kobunda wana ezali mpenza normal te yango papa azali koloba ke bato mingi balati kumbu ya tata Simon Kembango mpe bafunguli mangumba na kumbu ya tata Simon Kembango me baza kolata mpe bauniforme soki omoni moto ya ndenge wana azali kobunda azali koswana azali koloba n'importe quoi azaki mbangiste te meme afandaka na nkamba wa na Yerusalemu ya sika azaki mbangiste te alors nde nzembo yembamaka bato baza koya na baangelu de part et d'autre ti bakumi na nkamba ntango papa Simon Kembango akomaki na nkamba alonaki lundalala wana ekomaki nzete ya mbila
alo tango nzete ya mbila wana ekufaki nde nzete ya nsanda ekumaki na esika wana kino lelo oyo soki tobimi libanda tokolakisa bino place wana nzete ya nsanda ezali. Alo papa mokonzi abula alobelaki biso mingi makambo ebele mpona nzete ya nsanda. Meme tango bakoko na biso bapanzanaki kuna na mbanza Kongo kuna mpona likambo ya kindoki oyo Nimirode alonaki topanzanaka. Alo bisika nyonso totambolaka elembo ezali wana nzete ya nsanda, bisika nyonso wana nzete ya nsanda pe kindoki pe panzanaka oyo eza kotungisa tata molimo santu na mokili mobimba. Alors awa toyoki ke nkolo Yesu alobele mpona makambo ekosalama na mikolo ya suka. Ayebisi biso boye kola mpona nzete ya mosuke. Tango bamoni nzete ya mosuke na elanga bakasa nyonso ekwei abandi kobimisa mwa bakasa mike ya sika boyebe te tango ya mbula ebelemi. Alors bino pe soki bamoni makambo oyo emonanaka te ebandi komonana boyebe te ya koya ya mwana ya moto ekomi penepene basigne de temps. Yango batata na bamama wana nde nkolo azali koteya biso makambo nyonso wana tozali kovivre na bonzutu yango nde azalaki koyebisa po ete tofere comprendre biso pe makambo mingi oyo tomonaka te ezali komonana. Ndenge Biblia ezali koloba ete bato mingi bazali kokuma na niveau ya kofinga Nzambe, ya kotiola Nzambe, ya kokritika Nzambe. Batata na bamama mutu aliboma abanga mutuka, mutu aliboma za kobanga mutuka oyo ezali wa ebongo ngai mutu ya mubimba na banga Nzambe te nakende kosimba sika basimba kate. Même otale na Biblia Exode chapitre 22 verset 28 kuna balobete kofinga Nzambe te. Ezala mukolo na yo otata Nzambe chili boso na yo komeka te wana luki libabe. Alors to banga Nzambe batata na bamama kolo solobiete bino pe boye kola makambo wana ekeke oyo ekoleka te kino makambo ekosalema se ya lole ekoleka kasi ata imoko ekolungwa te kino makambo ekosalema. Alobi lisusu ete mokolo wana ezala mwana ayebi yango te, mutu moko kokoyeba yango te. Bosoki mwana tata Nzambe ayebi yango te ebongo biso nani akoyeba mokolo wana. Me biso lokula tozali na tata molimo santo esika moko aza kokebisa biso aza kolobete boza komona basigne de temps esika towute musika esika tozali kokende komi pene. Meme bato baza kofinga baza koloba n'importe quoi bazali bikelemo ya tata Nzambe. Donc tosala keba eloko tata Nzambe alona mutu mokili akolungula eloko wana te. Ndenge komama na Matthieu chapitre 16 verset 18 nkolo Yesu atunaki bayekoli na ye amemaki bango mokili moko boye alobi ete bato balobaka nini mpona nga. Babandi koloba ete balobaka ozali Moïse, ozali Jérémie, ozali prophète oyo eza koya, ozali Jean Baptiste. Ah bon, ebongo bolobi nini ngai nazali nani? Pierre nde apesaki réponse te ozali Mesia mwana Nzambe. Tango tali Pierre alobi ete ezali yo te tata na ngai nde moto asouffle yo na yo Pierre na kosala église na nga mipepe ya mabe bandoki bamazisien bakomeka kuningisa libanga wana te église wana te. Église nini oyo etungamaki na kombo ya nkolo Yesu? Église kimbangiste, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Semo Kimbangu. Lingumba oyo etungama na libanga mutu moko kuningisa yango te. Yango batata na bamama kolo Yesu alobaki ete finga tata Nzambe okulimbisama, finga mwana okulimbisama. Soki ofingi molimo santo obebi okulimbisama te ezala na tango oyo tozali ubi na tango ekoya obebi. Donc bisika mususu basimbaka te tozala na mayele mutu alibuma abangaka liwa ebongo biso ya mobimba foto banga na kombo tata mwana pe tata molimo santo na pesi na ndeko nanga. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tolandi esika mibale oyo totangaki ndenge tata Nzambe molimo mosantu apesi biso ba passage mibale. Tolandi ndenge
ndeko na ngai auti kolimbola ezali liloba ya tata Nzambe. Kuna na bayuda esalamaki awe epai na biso mpe esalamaki ndenge moko. Kokota ya nkolo Yesu na Yerusalemi, Papa Simon Kimbangu Nzambe Molimo Mosantu akotaki tolandi explication banda na ngombe lutete kino ayaki kokoma awa nzete ezali kino lelo. Elingi koloba nini? Likambo oyo Nzambe alonaki mutu akoki kolongola yango te. Oyo Nzambe abongisaki ete kosalema ndenge wana mutu akoki kobongola yango te. Pouvoir ya tata Nzambe ezalaka bisika nyonso te, ezali na esika yango ezalaka. Yerusalemi ya kala ebebaka ekufaka. Nkolo Yesu ayebisi Papa Simon Kimbangu ke banda lelo nkamba ekomi Yerusalemi ya sika. Esika pouvoir ya mokili mobimba ezali. Kuna na kati ya Bible ndenge tozali kotanga na Somme 76 verset 1 à 2 balobi Nzambe avandaka na Yerusalemi. Ndaku na ye ezali na Yerusalemi. Ye moko nde mokonzi ya Jerusalem. Batata na ba mama ndenge touti kolanda kokumisa tata Nzambe esalaka pasi na mitema ya batu mususu ndenge toyoki bafalisai oyo bazalaki kokritike kofinga kochola nkolo Yesu. Basepela kite bayebisi nkolo Yesu yebisa batu na yo bafanda nye. Nkolo Yesu pona kolakisa monene na ye alobi ezali kaka ba oyo wana te bozoyoka meme mabanga oyo ekoganga. Elingi koloba nini? Nzambe azali na limiti te. Nzambe azali na limiti te, mutu pe akoki kokanga likambo ya tata Nzambe te, abloke yango, akanga nzela po esalema te. Bipai na bipai baza kolanda biso na mokili. Ndenge papa alobi, tango ozali na bomoi, loba sepela po leo meli, melobi, tango kokanga misu. Sor na yo ekozala nini? Totala baye basalaki liboso, esukelaki bango ndenge nini? Nzambe alingi biso mingi awuti na bayuda ye kovande epai na biso. Tosala erreur te ndenge bayuda bazalaki kosakana na tata Nzambe na tango na bango kuna. Biso tokumisa ye, topesa ye ba valeur na ye, akokisela biso ndenge alobaki na Yerusalemi ya kala, nkembo na likolo, kimia na se. Apesa biso kimia. Yango batata na ba mama bakimbangise bipai na bipai tozali, papa alobi oyo azalaka na eloko atiaka makelele te. Tobatela kondima. Tobatela kondima. Papa alobi oyo atiaka elikia na tata Nzambe, Nzambe ayokisaka ye soni te. Biso tolanda ndenge Nzambe azali kolakisa biso program. Azali awa Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe Molimo Mosantu bazali kati na biso. Nde aye kopesa lisese ya koloba ete nzete yango bokomona makasa ebandi kobima muke muke. Ezali elembo ya kolakisa ete kala mingi te mbula elingi ebeta to kala mingi te ekobota mbuma. Kuna ye moko nkolo Yesu alobi soki bomoni ndenge wana boyeba ete tokomi pene pene. Nzambe alingi akitisa bokonzi na ye. Bokonzi ya tata Nzambe elingi vanda. Yango bozo yoka mokili eza koningana. Yango toza koyoka batu baza koloba loba. Mupepe wana bango baza komona. Bamoni likambo nini Papa Simon Kimbangu kianga na lingi asala na mokili. Biso oyo toyebi ye. Biso oyo tovandi na ye. To ningana te. To sala oyo azali kotinda. Biso po ete ye akokisa likambo wana. Makelele esila batu bayebake ya solo Nzambe azali awa na nkamba. Na komba tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Amen. Merci ba papa boken rovanda. Na komba tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Tolandi oyo eza na Bible. Koya ya mwana motu ekomi pene. Tata Nzambe asali Adam. Adam azaki na pouvoir makasi. Satan tango koya akobenga na Satan. Tango bazali maman pouvoir pe ezaki makasi. Metango baye kokoya nioka koisaki bango Satan.
pouvoir wana nyonso ekimaki nzambe asiliki ye tata nzambe alobi awa bosali boye bokobela mpe bokokufa kasi na 4e génération nakorécupere bino yo moko na moto okanisa 4e génération wapi yango koya ya mwana moto ekomi pene kolo yesu ayebisi bayekoli makambo na moni pasi eza koya liboso mokili ekoningana bagere ekozala maladi ekozala bato bakokufa mingi bakowela na bokonzi mabele ekoningana mai makotonda bayekoli batuni na ntango na biso yalobi te na 4e génération tata nzambe alobi 4e génération kolo yesu alobi 4e génération eye komonana papa Kimbangu alobi yango batata balobi nango bakebisaki biso bandimi ya tata Simon Kimbangu bapapa bateyi biso mingi na ndenge mokili ekoninga mokili ndenge ekozala kasi biso bandimi atikelaki biso libondeli ya le 6 avril oyo tosambaka ntango nyonso toyebi ke mokili ekoninga na bapapa batikaki koyebisa biso yango. Alors bapapa balobi na 2000 makambo ekobanda kasi biso tomonaki na 88 makambo nde ebandaki papa Mfumolongo papa Diangenda akendaka na Angola na 81 bakutanaka na Rwanzinga ku basololaka naye akendaki lususu na 75 basololaka na Rwanzinga alors ntango azongi ne makambo ezalaki te 88 akendaka kuna basololaki makambo nyonso elekaki bien ntango akendaki Kisangani nzembo ebimaki kuna sata lobi tokabwana oya yo Mfumolongo tia bango bilembo yanga mpe natia bilembo lere ezokende nazoloba mbangu nzembo wana bajeteki bato bayembaka yango me tomoni ke lere ezokende libanda mpe toza na mosala tokosala bolanda aksida esalami bajeteki o bakufaka mingi bafengi papa Diangenda balobi makambo mingi ke kofunda na leta bakanga papa Diangenda ntango wana president azalaki tata Mobutu alobi bongo kuna kaka na nkamba nde ebomaka bato o mpe bakendaka na meke o bakufaka banzela nini balobaka nini botika ye soki accident esalami eza accident likambo wana esalaki mpasi na biso bakimbangiste
ndenge bafingaka papa kosakana na ye. Papa pe asalaki likambo te, asalaki awa na nkamba 5 mois. 99 na 89 pardon, na 90 papa mfuma long papa dangenda robi azwi diplôme na ye makambo elingi obanda. Na 91 na Kinshasa makambo elingi okubanda, pillage makambo ndenge na ndenge te. Ba papa na 92 balobi biso tokene na biso. Ye papa di alunga na ye moko atikala na ye. Emonanaki ye kaka mutalingaki tosala bato atikala na makambo na ye parce que biso tolingi okende, tolingi komona makila te. Yango tomonaki papa Salomo atikalaki te 2001 ye mpe atiki biso na kati ya makambo kaka ti na moya lelo mokili eza ya koningana ndenge nkolo Yesu alobaka, ndenge papa Kimbangu alobaki, ndenge batikilaki biso libonela 6 avril. Nga soki ofingi ngai kosala yango likambo te, ezala kofinga, ezala lolendo, ezala oza kotiola, bato wana bakotaka likolo te. Elelo surtout amemi ngambo na ye, nga nakena kozongisa bon nkolo Yesu akosala nini? Ye moko nkolo Yesu tata Nzambe bakolandela makambo na ye. Biso tolobaka biso bakimbangisi tovanda kimia, totalela Nzambe. Yango tolobi mosuke soki omoni yango kasa nyonso kokweya, soki mpe bambula elingi obeta ebimisa liboso kasa ya sika mike mike lakisi ke mbula elingi obeta. Elobi ke koya ya mwana mutu ekomi pene. Nzambe osala makambo sana ye. Epa touti toyemi pa tozokenda toyebi te. Omoni mbongo mingi ezobeba zaba. Mbongo fo esala misala. Me mbongo ekomi mpona kobebisa bato bakufa mingi. Owana nde Nzambe bakisi bakanda. Ndenge papa Mfuma Longo alobaki ete papa na ye papa Kimbangu alakisi papa di angenda ke oyo akoboma mokili si balakisi ye. Soki mabe eleki mingi mokili ekokufa, fin du monde. Nani akotikala sikoyo? Na bato malamu na bato mabe tokei, kasi Nzambe akosala makambo na ye. Oloni nguba ya malamu ekobota, oloni nguba ya mabe ekelibela. Biso bato pe tokozala bongo, banani bakozonga nani nkotikala libela. Makelele makambo tozoyoka to garder silence po Nzambe asala makambo na ye. Mabe pe eleki mingi kamuni suza na kati na Bible. Oyo ezali 4e génération ya mitano ezali te. Oyo pe kozala nde ya suka. Oyo bakosepela bazali, oyo bakozala pe na pasi bakozala. Yango wana bana tata Simon Kimbangu toningana te. Tozala kaka calme, tovanda kaka totala o Nzambe alingi lobiko emona na kati na biso. Ototosi tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.
Pika twakubika moko twatonda ndwengo so tutambudi kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Donc message zalika ke tolanda oyo papa Simon ki manke ngani lobby tozala na kimia ndenge mfuba mbanza bana ko lobake donc na Exode 14:14 tozala na kimia ye moko kobatela biso donc ye moko kobundela biso de biso tovana na biso kimia ye moko papa Simon ki manke ngani ayebi oyo azo préparer pour na biso bandimi na ye pamba te soki atoke na bunzoto bwe kozala biso pasi mais tolanda oyo sa divinité azoloba na biso po tozaba na ya bolingo pe mibeko pe misala donc si tozala na bana ya mibeko vraiment mibeko mutu eza plus important donc totosa oyo papa zo senga biso. Mama bande ko balanzi to landi kip na biso ya mokolo malelo to landi maloba ya nzambe na biso papa Simon ki bao kiangani oya pesi na bana na ya mokili mokuba nde na yango ba soki bolanda ki biso na boke bibonso to sungama ki na ndeko na sima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mama Magali Sunda na yango to kutani mbala ya